oyebi combien de bateau ya finga pe bateau pe ça on bobala raté ata bato balo bakosa mukola mobile ça non pour te pote qui pote oyoka ipe pote qui paraté bolingo pe qui paraté bolingo pe qui paraté ebi ko créer makambo na mo pa ningisa mokili ba créer aso sala coutumier pour na kanza ozolo ba créer libala akaya makambo tu ata pe wala pa ko créer asala ba makambo ne mo bo asala ke mokili ninga asa mamo bo vima ke mokili lingeza la actualité alinga base ya botami na base akufa na base ndeko ya Congo tala agence ya voyage pe immobilier oyo ezali na assurance ya kitoko yango oyo agence Orso Traveling ezali na ba service mibale ya liboso service ya voyage oyo soki okoti okokuta bazali koteka ba billet ya voyage nyonso pe lisusu bazali kosalisa bato assurance awa joli kitoko na ndenge ya defwa te tuna ngai nini assistance ya visa awa nde bosolo ezali po bakolandela o joli kitoko ti okozwa visa na yo pe osombi billet na yo oke pepele mobimba ti na destination za kokindi. Salut fidèles internautes, nous sommes Clibois.com, la chaîne d'actualité pour l'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, l'espoir de la presse. Bakali Prince, l'espoir de la presse face à Carmel Odi à la fille à papa, l'étoile de la presse, la chroniqueuse Madame, avec qui on va parler, on va décortiquer l'actualité avec cette grande dame de la presse parce qu'elle fait très bien son travail, elle fait la pluie et le beau temps, elle est appréciée aussi par tout le monde. Merci de la nation Tontombana, Pichumanga, Boss Lady, merci Empereur Herman, Garçon Slim, merci Nantes pour de belles images, merci aussi à mes différents partenaires, puis sponsors officiels, Yaouli Moucheni, merci à toi Kodamboka parce que Azo clôturé moi anniversaire. Merci champion Adol, Anakata La Rochelle. Merci infiniment à toi, grand prêtre Badipa Mystique, Bapala Mystique, Babi bientôt. Maman Zoko m'a déjà champion Adol. Merci à toi, vieux et petit naïe, l'homme à niveau, l'homme des immeubles, Yaya Baleki, Chims Kabengele, Yaya Maé, les bons séjours à Kinshasa, les vieux chacha, Richard Mutombo, bon séjour à Kinshasa aussi. Yago Mascot leader et à Londres, Yannick Mambeke, l'impresario. Bakali Prince face à Carmel Odi à la fille à papa, l'étoile de la presse. Bonjour, l'étoile de la presse. Bonjour, Bakali Prince, Bakali Zambe. Bonjour, à Carmel Odi. Bonjour, à Clibois. Si tu es bimi, ça n'est pas Freddy Hakim, je te salue. Bonjour, na Willy Michel di Côte d'Iamboko, peut se rassembler na Aurélie, Madame Balobi, fais-moi sourire bien. On peut se langaï, gros bisous. Merci beaucoup na Oasali pour nangaï. Merci aussi à Naïmoko champion. On a bois qui n'a pas pour Prince Moutabina Boakayo. Merci aussi à champion Adel. Ouais. Merci aussi Jen Mempania. On peut s'assembler na François de Bistar, je t'aime. Oui, Bissaka, David Defata, qui n'a les labines trop. Tanya Bandindi, Eve Malou, les tissons mombé. N'a les labines trop bas, n'a tout à porte, n'a garabine trop, n'a wana so poser une question, on a répondre et c'est tout. Merci. L'étoile de la presse, ouais. Carmen Odianando Yambayo, mais c'est dernier temps, l'étoile de la presse, la voix. Tenayo quitté. Pourquoi l'étoile de la presse a embrassé carrière Nayo, il y a chronique musicale, ça évolue très bien. Très bien par la grâce de Dieu. Nga naza soldat. Nga na mutu moko de anaza ki dana makambo wana. Nanda ko yeba ngote Freddy Hakim déjà mona comprendre nga kala na ba lendele mais nando comprendre ngote na bana na ko kima. Ko nga moto na côté na 2020 bonitali na vie na nga moko honorable za kaji baba souci à mon papa. Bon séjour na okuna na Kivabi. Yo lokola mwana lokola nga mona na mbanga yo pe mbanga na peso pouvoir simba ki jonka ndenge za ki na masolon et lo moko na singoni ko finga ba misamboka te yo kende soutenir ba misamboka na bino. Bisopo et qui est toujours le au moins qui bazo taquer ba misambo ka yo ya telema loba so moni misazo yemba biete bet loba na ye mesa te ko finga poza la be onga la loba na sa passeport rouge le quoi grâce te mon akota pa Hollandi te comme na ngana pesa le lote ya kala depuis maison mère oui depuis maison mère na no sona ba mixer tout mais ça mon qui héritier atanabi ya o bando benga pesa nga ko na passeport rouge mais ba masa na bando sona misa msuti poko finga le kemi nga na grâce te moi bipe no comment les ya yo ngeza ya tongo tuno bana nyoso wenge ba wenge OK na ganza ko bando benga na la fille à papa bando benga héritier na bando benga passeport rouge ndo ko ta partout ba mixer tout ndo ko passeport rouge par rapport à pembe
par rapport au passeport que je compte à part. Ah, ok. Par rapport au bango, parce qu'on a des limites. Maman, c'est tout ça, bango. Par exemple, ok, pas les bogards. T'es pas abandonné sur les bogards. Est-ce qu'on a nos bateaux du jour bien? Aux hommes, ta brigade, ok, n'est pas brigade. T'es un autre brigade bien dans côté à Kunda. Aux hommes, ta miel, ok, pas miel. T'es ce qu'on a dans côté la place, on a tout va déplique, va tout. Pour nous, ça a bien à bango. Mais moi, ça me semble ça limité. Est-ce qu'on a un passeport rouge dans côté partout? Il y a un open dans le monde médias, dans côté et pas bah mission tout. Mouton, on a un porte à ça. Aux a limité parce que la fille à papa, bah, identité na yo. Voilà, on a fait beaucoup plus na artiste et musicien peut-être au yo au kumisaka ba oyo ba meka un peu quoi vouloir artiste yo au kumisaka wana oroza na difficulté te ya koyamba bango ou oza dans les bons mêmes morales déjà oui même moral déjà ba tuba yebinga pour no lobavete au banga te ba tuba yebinga na za mon héritier na bima na titre ya non maison mère petit ya ranson mon héritier ah songi hein oh na zonga ndeni zonga pas héritier bon nga père pas benga nanga apparemment non ko benga na te c'est trop c'est trop comme na loba na bino ngo mede fois eza makambo entre biso na biso bino na bakari te za te yete makambo ça été pour dire avec mambo ngala ser na ngai ali masu ok pour te dire la vérité to banga bo ani kwa nini ngo tanga kombona za kanzambe nde osilika ka osoki kanzambe non eza le longo be salwa de c'est ça nga bi c'est ça nga te do mon ki na vanda nanga mais ça pour na muntu moko te za ka pour na ser na nga alima je te sali ya et c'est sila on peut likambo sila alors ngane la bima pa goga ba tutu ba yebinga pona sa respect sinon za ka impoli na linga ki bato ba ngaba yambanga te même on na sali presque ba 2 ans na zana mamba goga te skala ofingete so ba misala mona ke ngana ofinga goga ba ngaba ngama ndo yamba yo ando bande ko ba ngaba pesa ngapa tanzela okota te alors ngala kota partout et na mama samsu to sala mamba za limité oka kuna ngana kenda te pona kingana to sola on remarquer ngo comprendre ngo na comprendre nga ce qu'on a sa passeport ou na zo kota partout mutunga zo kanga za te parce que na sa poli na bi ko sola ngana ko soutenir ba misambo kana biso voilà. Très bien. Alors Carmel Odja oyo soutenir ba misambo kana biso par rapport à évolution vous êtes dans les bons par rapport à la chronique musicale dans l'ensemble ba chroniqueuses na ba chroniqueurs nous sommes dans les bons où ils ont ba irrégularité mo réseau c'est peut-être vous ça les ba buzo bébé il faut qu'on soigner ma casse buzo bébé belé buzo ba vraiment ya salité zebelé et en plus sur retourner ba tona ba welela ni ba na kanelo mo ba welela nini wana c'est ça comme ba bolingo boka ça ba nga mutune na saboy ba welela ba grâce te moto ba ko ba to bi makambu zuba ba ko ba makambu te alo ba te ngo mi na bi makambu o zuba ko ba ke ba na tembe ba ke ba wele zima mo ka mi bani ba sana eloko ba bengi musinzo na mikolo na bana mikia ko ba ke mobali wana za Carmen o de makene na kuza ko mino ko bimba yebisanga sko que ça na batu mususu ba ko wana bango nyos tu ou exception na zo lo bala longoli mutu te bona bena bangi mutu tamso gaste mabanga lo ba kaka zuba ko yeba ngana lobi kanda meza pene misusu eleki wana siko pona ko banga mutu te musupe ko za na muninga bobo sa ba meilleur bo voyager yo tamso yebi mboka wana o memi muninga bo kei mais o yebi mutu moko bo ya ko beba oningo simsa muninga na otushi est-ce ça bo ça malam botambo na mabe botambo na hypocrisie alors média aussi na makama mabe makaso oza misu makasi te balali yo so yo mbalo ba internet existe awo meki ko kena yo pe so na makaso yana te ndeti ngani za bona banga to yena ngana nini komo na ko ba ni internet ngape ni internet mais no keno makama bo te ke profite am souvi na makasi te po ina nga jour te OK loisir voilà loisir voilà loisir na makama touché mais on m'a quand même blessé après ils sont sur pardon comme on zo banga tete wana tenga na vrai soldat non ngoso lo moto international pardon na micro ici matin. Merci Carmel Odiato développé parce que ba oui penser ne ya oui penser les bailleurs de football la biso ba Yannick Mambeke l'impresario ba Wallace Makenge le bailleurs la biso ba ya Gauthier Mascotte leader ya Londres ya Gauthier Mascotte merci à toi et puis Vicky Mbelani à Londres bailleurs la biso maman Emeline Nzemba mami Emeline Nzemba la mami tozo lia code mami Emeline Nzemba code ngo depuis to ndoze ndeti ngana wako kate mami bana Londres na pesi bino mbote pa galiboni na masa na moko bana Londres na lela bino ya trouver la Teams Kabengele ebisaka madame na yo na lela ya trop. Merci vraiment au asala pona nga et c'est tout bana Londres. Merci mère de la paix. Na kanena kanda bana Hollande. Bana Hollande. Basola moi kilo hein. Poto ya Hollande. Eza na bato musu bazana ba bêtise na Hollande za mukola za na libandi mali bêtise. Bombaye Carmel Odia lelo oyo to moni Carmel Karine Mokonzi azalaki concert na biso parce que comme chanteuse azoba la coutume na eza kala mingi te ebiki ba bengi mokili za bouleversé bato babi ofinga Karine pe ya trop enfin azu mobali na azobala. Boti ko lo babala mono te bino comprendre te bino pe boza mabe boni boza la boningo tangisa ka komba kare mais na sola bien on banga te siko bana monde te boza la mabe yo bi combien de bato ya finga pe bato pe sa on bobala kate oh Karine Mokonzi
kasi yo wana bali pe a relever défi sikoyo soka bali il faut na féliciter na isa kabino même fois yoka même une émission dans la loba elle est courageuse elle ko créer makambo na mo pa ningisa mokili ba créer aso sala coutumier to mona ibaba pesa ida ba félicitations soka ngana loba te on a quand ça ozolo ba créer libala créer makambo to ata pe wala pa ko créer asala ba makambo ne mo bo asala ke mokili ninga asama mo bo mo ke mokili lingeza la actualité alinga base ya botami na base akufa na base o ba balobi ga sila pe te soka sila sena ndenge na ye tom selo ke sili saka ye ezeke impolitesse mais tant que comprendre que fingi bato belé minga moni ke makamno mse comme bio afaka ye fa balobi combien de personnes singi mo ba pardon voilà na minga kusu on a information na ye bato ya blessa makas bato ya blessa makas et c'est bien ganga na mo ba bete félicitations ma chérie libala malamu nzamba pambolo bobota bana OK ni ona lobaki omoni ndenga komi parent ndenga sana bientôt pour esenga zanze siko tanga ba ça ngapela mérite un Thaïlandais depuis sa Kinshasa benga voilà parce que je pas bisenga ngapela lokamo o mo siko tanga zanze tanga bota mwana jour yo ana semi persolo ntalimba na poto beka ne boy ça parce que jour mwana uta classe asa ko landila mamba karibe ya matre so ki jour mwana uta classe aye obeteli solo to aye uto sakala mwana ebisi ke mama ba uti ko finga nga boy super boy aye pe gaillard munene na pendenga yeli munene wana egoza sema solo jour wana ayoka passe wana munene na sasemi Agence Orso Traveling bazali lisusu na service ya immobilier, c'est-à-dire masolo ya kosomba banda koteka banda pe ko louer bango nde bazana professionnalisme makasi yaka awa o consulter bango po awa o kosomba ndako ezali na ba problème te o kozwa pe ndako o ezali na mindondo te pe o kofutela na ndako oyo kindoke fandaka te. Adresse zaka kasemoko Orso Traveling ezwami na boulevard du 30 juin, numéro 369, commune ya Gombe, référence Kin Marché, ex-Pelustor, en face ya Sonas. Soki ozana besoin ozo information nyoso, okoki kobenga bango na numéro oyo, plus 243 91 0085 008. Tope okoki kokomela bango na boîte email, obeti kaka, orsotraveling@gmail.com. Oza Mobimba awana agence de voyage pe immobilier Orso Traveling bazana professionnalisme na ndenge ya deux fois te o tolobaki te tolobi garde bandi na yo pardon c'est que vous appelez moi la boîte systématique ngana ko botala kinsa to moto masa boule ke ndo akiosa mamno sana aka ina boule tout poto on s'en vie car c'est une bonne chose ça que confier te OK ça confier te ngande nga kenda poto omoni ndenge ya omoni ngade pona ibara kinsa ye pando linga poto lwanga omoni lokala musa ke poto tanga moni batu na yo ya bando ko boko la batu na sana bomba keke ba poto asutu ka nini nga batu ba isikala ngana bimisi mo ba ke poto papa na obetuma so musuti kangana kana omoni batu mususu nga obatonga na obokola batu na tamsa ba na pesa ba makambo obongo bakiki ba poto bwende nini ngana tikali kaka ye pasi manzela kende kuya zaka leader na bongo sama manzela ke akende ndeya reva poto kala tondo ngala yeto yeba nto nga poto makasa ke bonne chance nga na ata funa sa mtama bena ke lo ba be mninga zo bala ba bonne chance na ye a comprendre que oui a blessé ka batu tant jour mona uta classe a yebise ke maman ezana collègue moko to mutumoka finginga ayoka pasa nando tant mona yo zo le wana zongisie na nzela voilà ayoka pasa mona mais nga se peli singa ma chérie na bato yo mona ko blessé makasi s'excuser pas na bongo c'est bien bonne chance libala malamu bozala bien ata bato balo ba ko sa mukola les gens vont te pote qui parate oyoka kipe pote qui parate bolingo pe qui parate bolingo pe qui parate ata peso baza ex ya aza camarade ba ex no ça peut pour moi roter ya se peut no pour se peut ne buba mala munzama pamba ni boke merci Carmel Odi en tout cas pour na avina yo mais bate belé ba o meka un peu ko lobela yango libala wana ezana longue vite parce que Karine Mokonza sana ba rankina ba tu pardon wana o yo o lobi asenga na ninga ya kuzu est-ce que ça pardonner est-ce que ba tu ba vala pardonner wana ça ba pour musupe ba ko limbi seza ko bosana te na mutu abomi ete bon mariage ani osenga ba musique beta pété ya ko inviter ba ba musupe ba ko net yo so ba personne invitation ezana ninga kino ya ko ke wa mariage wana ko ke lia nini kuna de Fabien mo webi ngaso na ke ba fête na melano ainsi que non pour la fête ya Willy Moucheno melaki champagne si comment ya Willy za bossa l'équipe ba bossa nyo so tango ke fête ba peso na memi de bouteille na marula na mela on te femme na ndako na ngai de bouteille na suka lango transport si comment ni na pa ya Willy Moucheno nazaraki heureuse moko ya kosakana te omoni ya Willy Moucheno omoni bo lati ndenge moko na so ebiso lobi lango za ndoki ya Willy Moucheno sa ke bongo pesanga te
Aurélie, merci beaucoup. Il y a où la personne ma valeur moko boye. Oh, tant soit boss musuba ko sango. Merci à Willy Mouchena linga ko minko d'ambo yo ebika papa social. Toi tandenge moko. Moko yo moni bila mono mono ngo Chine. Yo ko luka mona Chine ko mono. Nani wana? Carmel Odia, en tout cas, tu chité parce que la télé c'est l'État. Tout le monde est de la presse, na fifi si ou ako soit na ya deka, batu babenga babi soit na besoin d'informations sur Carmel Odia azala kiwana. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Biso to qui fait il y a Élysée nani oh. Élysée Bokota. Tension à théâtre on va faire problème na Caleb. Ah nani Lise wana. Voilà, c'est un anniversaire. Ah bah bon c'est la Caleb déjà? Je pense. Ah OK d'accord. Azaki l'anniversaire dans la ville. À ben c'est moi qui va sur internet. Tellement je rabando ça la liste ngo ngapi na zalaka ba ko tsanga na katwe bika so to linga couper bika biloko onde zalaka. Moi enveloppe on ça na moi beto kendaka. Mais avant na déjà ba problème ezaka. Bon fifi si wa pour te dire na sola na yi. Fifi wa azola na sentiment ya nani ile kama ikalamba yo na. Ibodo, Cédric. Voilà. Ah, fifi si on a sentiment na yi. Ngana sola na si. So ebisinga no Carmeni. Bon nga sola so to ebi. Mais toujours là la salle qui na sola na e pour la oke ba kamushu ba bunga ka na sala ka s'incliner bo solo là. Pour bango tout ça ba to sola na bango. Mais la bi na internet c'est na mutu motenga la finga lo wasiwa. Ah, et au final même na bémission nga makaso benge ba kombo moko bo. Nga bala ma profiter. Nga mana no finge vana kombo ne ça été commode. Moi ko benge commode te. Si ko ba to ba nga finga ka rente. Karine nga na songa sakena nzela. Est-ce que mutu nga na finga na internet so nga na za concert na za. Finga na pe net. Karine na finga te na sona Karine. Otoma Karine osa direct na isanga ke Carmel o déranger na pe. Wana lobela ba to ba senge ba pardon. Banani wana. Dans ce yo kana pese ko songa na. Voilà. Siwa aloba la ngabo abina nga Carmel nga na za problème to finga nga ko to eleka parce que ça normal bando ko tela mutu moko bo mais à moment lelo yo o nga na sali bango lokoti bango so finga nga na isi wana banani deti malika asala nga passe na bi si wende no ko finga malika ke o bokola e au moment bi lutu bono fa na page de face ça ko e blessa ki malika parce que malika ça ki na ici wa bon en face to ça ki na siwa banga te no banga poane si on l'obité Carmel makambo e comme trop c'est trop ba obi ki bazala photo na mitanga bi si o ezate ye mo so abi oui Carmel ezate ya tindela bango ezate si abi Carmel na bi ke ezate me photo ki na ba musika na bi si wa botika mambo mi maraba tu na ba parquet bo sila na ngo ka ba Carmel na yo kate en fait na conseiller si wa ça conseiller télémission eba aboya ki ngapela ki na bi si ba to na bango ba muka ba lobi bo to ya pe 2 heures wana na kermesse oui to ya pe to fena bo dire manzaka j'étais c'est to fena ba te belé et comment ka ba 2h30 mo bo oh ba soda ba kota 2h30 c'est soda wana kermesse lingwala oui soda ko ka na 2h30 na manada mini bata manada de millions 2000 combien tout le monde 2000 combien 2017 si on habite sur son bakase to basaki les très to basaki be médecine ngande muna kataki likambu wana ngano dile manjaka ngana ebisi basoda na boyo kanga bango so comment boyo kanga bango ko fobo tu na bango elo ni boyo kanga bango basoda na babi oh te fa kanga masasi beta biso beta masasi na ebisi su soda na msumo ko la tête ni civil so za besoin na ebisi elo ni oh Cédric Kaimba ke bengela moura de prince basoda c'est que boko kakuti boyo ka soni bo baluka bo simantela bo kendi na mon bossa tete na sen nga banga mutu tena lobiti na bibotu na Kaimba po ani na bengeli Cédric basoda bakanga o comprendre tant na yebisi basoda ale mbala moko odile manzaka alakisi bango kombo ya vela biso kiki mutuma bata check mi check balengi alika mongo eza boy basoda basiliki babia to tiki bango sama comme bango internet na ebisi Kaimba loko zo sala ezalaka te po su boke na leta ba preuve ezali tika ba bêtise ozo sala na jour ana na saisi wana bisi watiko kota na buzoba Kaimba zo linga kota na buzoba soki ozala ba problème na bango luka bo sango nde mususu mais na soda desi deze mutengo keton ça c'est lingo beta ezaki sombele mais soda keneno mutute de ko sona pe ezalaki entre nazo biso ezaki somme makile mura na siwa nazo yebiso te ya mura na siwa ezaki vendredi si je me trompe pas mais dimanche ezaki nde ya Kaimba pour te dire la vérité to banga te Kaimba na siwa voilà mais fuite yeko bimaki mutapesa kimbongo baki ko basoda ba film ba fanda na fifi siwa ba be ba communiquer te mais n'habite so kenzi ba signer ba bi fifi siwa mutapesa ki nani Kaimba mot siwa ngana yeso to sulani jour wana makambolo baki ko so kolizala yo zala ba rankina ba tebele mi vanda ana ba rankina ba tebele internet mobimba te tout ça fait ça les Kardashian ba panzana ce ko ça na problème net ba malika na ba mususu wana gérant on a mpanzi na kokota na mama ya nani te ya Cédric te po mambu ya Cédric même yo so pe moni na ba preuve wana oza desi o regretter alors tika Kaimba asili sa rando na ye
na muto zo sana rando yo ko kota makambo wana te poso bando kota makambo wana c'est pas bien lelo muninga ta opesa ke 10 francs ko blesser muninga lo boboko le nesi malike suye makati neti mamba ko lia faux dossier et ça faux dossier papa ko là les pas batu et ça est problème non c'est arrive pas circonstance à vie voilà si ko bablo ka bonko bebisa na mobali na ye ça qui est et ça qui fait ma propriété conseil ngana ko pesa pona ça là malika passe makasi hein après yo le lapin na yo ko bonde na te akole le pana yo to beso mo si wa bunda oh bonga no banga mano malika na se kompesi wa aussi waza costaud na banga na so banga tinga mbona lo besa so na kosi mutu te au moment qui bon so vana page fasha ko ana bon vent bango nyoso ya na so lo makambo na so banga to so kateli na so ko na tuni so ina siwa pia vanda kuna siko siwa so na problème luka malika bo solo la po boyebi ke bo vanda bo zona bato ebele kokota de lire wana te yo luka makambo no mususu si al baike oh non ba fingi kingani ba fingi nani bango ba usenga bodo ba bi bango ba tangi komba mutu te faut comprendre pona lo bele pe bana mai to solo ina bango mais pas c'est que mninga so ka vande pa na yo il faut koloba ata si bo vande pa je fa so sombela ke mai na babiloko koloba moto to finga na makambo so mena makambo ante mais kokota makambo ya kaimbe te po kaimba so tsona erreur. Alors dans tout ça Carmel Odia parce que oza chroniqueuse eza musala ya valeur eza musala ya lokumu si waza chroniqueuse eza musala ya lokumu eza musala ya valeur et tant d'autres ba malika pour citer que c'est là par rapport à ça na makambo nyonso tuninga ezoleka. C'est une honte pour la presse congolaise et puis la presse en ligne en général. Voilà. Conseil ni européen ba oyo bazo continuer toujours au demeurer na kati ya ba futilité wana kati na musala na biso. Conseil na c'est lâche madame et lâche l'état madame ndinga pesa nga conseil tongo mili pourquoi baza la bango batika okota na bopoto moko boye basala musala moko boye oyo espesa mokili mobimba batika okota na ba délire moko boye ya salité po prince bakali omoni so olandi ba délire ya ba fille internet bana biloka ta msumi bale ba welela makamba bolingo tata msuma makambo ya mbongo baza na so vérité baza ne loke bengi mosinzo ya kosakana te ozo comprendre baza na omoni makambo wana neti kozala ba butu c'est pas un problème. Tout le monde soit dans bon monaye même madame peut tomber voilà bazala mona ba butu na bango moi garçon mo boya waouh rose le cas ba Francis Baby Star le cas ba Dave le cas ba Idriss les grands canadiens voilà tu vois base ba bilo ba mso ça kango privé to za ba to za na ba sentiment to ko sala ngo mais c'est comme que na ba maman mo bo ba leki na mso o boya sima pour ba sa msala o faut pas l'exemple ngana ba bara ceux qui n'ont sa msala on a deux personnes pour na ba vérité ils a Hélène Kalemana Noëlla Madinga bango mo mano kota nga so ta be mission na bango OK o ka muto so mission peso plaisir tu vois ba sa bilo mo ba la bien ba loisir wana bilo mo so za la rapembeni ba linga te en même temps les camions so ba écran internet c'est pas propre pour ba bientôt ko ba maman ata ba zo boya ngo lelo ba maman ba ko bota Karim mo continue zo bota félicitations siko to ko futa masumu wana pa ba longola ba semi. Oh, tout le monde finit ça. Donc, ça t'est la sur la mine longue. Oh, longola déjà. Attends, mbalebele. Tembalebele de te. Sikoyo. Au moins, ma souma comme ça au salaire, non? Ça pinanga. Ça peut au généraliser. Tobo tabana, futa makambo. Très bien. Et alors tout le cas to changer, to ba façon ni osam sala. To soutenir ba mixer mboko na biso ba msala bazo sala. Bonne idée. Ba o bazo sam sala to la musaba mais to finga bango te. Tatiana meilleure chanteuse. Mais ça vraiment ba charisme o musana ela la la. Tatiana yemba. Na big Jack Love yo na kenene shoot. Jack Love. Madame la chanteuse. Komiko yemba. Triple Niki, merci pour tout. Triple Niki wale kwa zati ya baka balisation ba la Londres na le labine trop ya baka. Vous comprenez? Na kenene Jack ndeni. Yo sawa na osa preso yebi siko tala Jack Leona ba rap et yimbele le quoi Céline Dion pona ba no kenena ba conquérant mais la finga qui c'est une façon de la ça peut pas musicien on a raison hein profonde na no kenena délire et nini na suffit na musala na ye na sefi très bien moi concurrence na boîte loyal azotala zo yoka tonga mona sa nini à comprendre et ça bongo ba depuis que ba oyemba nous omona ke musala azolala ba belebele ba bina filé teye vraiment azokende papa j'étais salé ba biba na Turquie bazo zela okuna ezande sombe ba ibraton piana ibraton ayembra me makamune ça trop kolela leleke trop ko finga ndezo bomba na te ya finga te même écoute ibraton finga te te to sola bien muta finga fa bugasi loka ibraton ta finga te loba ve yo pe obi ko finga Karine te loba vérité ibraton finga siko tunanga po nini wana obi kana ba leader muso ba baina bo ibraton kana mamba wana banani wana siko no loba te ba muso oyoka ida ba tonga e na za na pesa ba tonga kete ibraton ayemba so bi ibraton ba te senga na za mutema mabe très bien na za mutema mabe c'est un beau chanteur na za na makamune moko boy
Ngas ko mona makambo tom c'est entourage. Vous comprenez? Makambo tom c'est freiner mais bon santé. Un mo na hôtel ko sa émission na confort non nani Bogard de la Prince. Alinga kena makambo na c'était faire rigoler la mère chanter à mbaka bien mais na sa fa na été. Très bien. Vous comprenez? Na ma vérité na sa fa na été mais yamba bien sur na mbaka yamba na taka faire. La façon de l'homme c'est ça que toi no finga c'est pas bien. Bozo blessé ba misa mboka la pour ça que baza ba parents baza na ba leki na bango bana bo bango na makambo yo kon une fois tu mo te mondo fionne tinga na yende pona makambo wana. L'étoile de la presse. Ngana yena makambo na mono fingi misa mboka na biso na télé. Soki bitumba na zalaka bo. Oh, ta bitumba. Tambola ka partout. Otambola na bekiri. Na to kanga ba charge moko na shaba wana. Ba charge à Karine Mokonzi. Bodo moko to finga so te lono olinga ku. Ozokisiye. Siko tellement yebi na ngate afinga ka bifima kama finga. Ayebela kiyote. Na kanga ya bando esprit ba expliquer ngai. Tant si te plaît na yebi yote mais yo kama zo mamba musala ya na so lukana. Nando créer kaka na yebana. Konga na yebi yote ta mwande na finga ki. Olimise kaka. Na za poussière na za kitoko te na zo ya tano bo sama make-up. Tande na za. Wa na kana poudre na brillant. 44 000. Ça veut dire que pour la carte ça veut dire que botika ko finga ba. Poto to kuta na makambo susu. Na comprendre que ya na makambo susu pe ngi mela tiki na bifo be makambo yo finga. Et voilà. On a ko lobaka yango. Merci Carmel Odia to ngana suga entretien na biso za plaisir à toi ya maona clip.com ba Idriss les grands canadiens toto ya Bukavu. Ndaku na yo parler na yo Carmel Odia parce que Junior Masango ban États-Unis Junior Masango soranga mabe 001 comme sonanga mabe. Junior nani? Masango. Ah OK d'accord. 001 États-Unis kuna ban. Bon à Paris bato ba hôtel pe ba ya Willy PC ne. Ya Willy PC le j'étais celle na lingaka o mi. Nesi nani so. Idriss les grands canadiens. Na lingaka Idriss no makasi magena olia bato musuba olia. Mais ce que Yannick Mambeke comme la jeune mo za na larme na komna kini pe futa la komna kini na zinga tu na contact na. Yannick na Asa boga Yannick Mambeke. Mais que ba boga ba be. Te Yannick te. Donc l'autre là za boga masola mabe makasi. Mais Yannick c'est quoi za boga ya bien asola ga bien. Yesu kwa so makasi escroquerie le kini na bana Paris bolim sa na dinga bino. Oh. Yannick Mambeke c'est Belgique. Bana Belgique no basola bien Yannick Mambeke. Mika Zadia masa na mogo Patricia Shumba. Ba Wallace Makengele. Ansuluzolo j'étais salba bientôt Ansuluzolo. Ah OK. Na baki ansu yo so finga ke talo molinga. Obonga la finga ga ye comme je préféré nanga. La mec il a dit ça les gars. Ko baby saka ka ba relation la. Yonde mais la kina na fait talo koma. On y a tapé ans. Yo biki. Ange na kete na si. Yo biki so za ngate. Ebi dege ansa dongola nga na milango la mutema. C'est ça anniversaire pour ça. Et ya yema ko pour ça ça qui est ça na ndanga ça to zala wana na Carmel Odia. Ngate benga beto mabe. Ngaba beta ngai. Aso ya kala mingi te. Yo zelas. Etalio zo c'est clair. Na clôturer na parce que ça fait plaisir à toi ya mayo puis tu manga nani? C'est beaucoup ça. Ah bon, dossier na eto kotaler lango après. To kotaler lango après pour ngana na ba champion adol. Mais après ça na batum so memelanga we ba ya champion adol patron. Hein, ya Gauthier mascotte patron. Richard Mutombo le vieux Chacha patron. Lambert Ito ya patron. Ya patron. Ozomon. Ba patron yo mdozo boranga ba patron na boranga na liaka te. Oh. Mama Emily Nzemba patron. Mami yeno loba pona sona. Mama Emily Nzemba. Vicky Mbela ni patron. Na lia blora Vicky te mena pese ka mbote. Gauthier mascotte. Gauthier mascotte pe na lia te vie na na lia te nzambo atali kono na lia te mais sona lia sanga bi. Chips Kabengele. Yekutu ko loba te na futela che yekutu ya monda ko na futa te na. L'homme à niveau. Na clôturer na ba dédicace na yo et puis na des annonces. Dédicace na ko to batino so ba yebika ngana pesi bino mbote bana poto na bina so kata libanga mbongo merci déjà yebi. Oh non c'est lui qui a Carmen Odia na pesi ba mbote ba gros bisous ngapena linga bino mingi ba jouer patron na ko kena kana ba jouer. Kena ba jouer kaka. Dieu merci Mbokani joueur patron, Issoufou Lumbu joueur patron, Cédric Kibakambo triple joueur patron, Junior Kabanango coach à 18 mapang na Kinshasa ah, Babi joueur patron ça Mikolo siko na mboka moko ta Tsirki on a zo beta, Bodi Kia la papa joyeux anniversaire, joueur patron Babi Dieu merci Mbokani, Balobi des midi chancel mbemba babi depuis mon sosoko ngoye ba bien faut na onya rosa mama rosa sans mascara babi ba jouer patron na tangi na soki sine raison pour tout ya gaga jouer patron balobi madame to kila tabu photo top model madame a foutu la kate madame a senga kate Rachel top model madame nana ke top triple madame balobi titi bola madame to kesu na nani Sandra Mudimbi madame ya ba président na Lille patron motema ya Hervé président Dom na lia kate depuis maison na boka mbale bela président Dom na Lille na boka mbale bela président Dom oyoki ya Willy opese na mbote na Aurélie madame fimo ko propre solo ko damboka wana vie na yo ya Willy ndalinga go mingi akolinga ngata ni petit vie moko gentil hein
patron moko ya ta sana ponso ki ka ayami o de la rappel papa la muka na un problème mais yo mo ke pali ne pe asta ça merci Carmel au-delà plaisir à toi mobiso-club.com to na suka entretien na biso merci à toi de la nation tonton mana pichu manga ya boss lady pour Herman garçon slim merci à toi Nantes pour de belles images continuez toujours à s'abonner sur club.com la chaîne d'actualité la chaîne mère de la presse en ligne au bossa mutu moko joyeux anniversaire ma copa de mon camarade na abo Clémentine Lucan joyeux anniversaire à toi ma chérie babi Léon à Paris kunezo inda Clémentine Lucan joyeux anniversaire babi Léon à Paris zo inda Mika Zadi Marie Kauka babi yanga moko masa nga moko babi lelo zo inda wana masa nga Clémentine Lucan on a pesanga ke lo Carmen o na zara boye le on comme avec Clémentine Lucan je te salue Mika Zadi babi ya ba tabita Kazadi ya les les partenaires babi na 24 kuna Isaka yako inda lela bino est trop merci beaucoup Odia et au prochain numéro je vous retrouve avec le même plaisir au revoir bye bye club.com merci.